Goma, le Londongi ba Yambi Bongo Colonel Nanga, et nous avons des frères au Bazo Fandakuna, Bamsu Balubi, ba imposa ki bango pour ba kinde, kozala na meeting wana. Ils étaient vraiment imposés. Père au monde a bongo sko na zo mitu na ba question. Pendant ce temps-là, ba FRDC na biso ba na Bukavu parce que projet na bango zali faut ba komati Bukavu, bazo na Ituri. So na zo mitu na Butu pe moi. Pourquoi pas le deux chambres na biso, ba ko déclarer guerre té. Pourquoi pas présent na ba lié na ye na ba charco ba ya unité nationale ya Union africaine. Pourquoi pas te ya ko sensibiliser parce que toyoka ki Angola atindaki ba soldats sud-africains ba kendeki, mais pourquoi pas ti toujours comprendre que lelo oyo Goma ezala tomber. Zoko zongela biso ba question ebele zo sala vraiment passi étant que patriote mon mboka nazoko ka ba somo. Vrai et réel bato bazana bandeko bana Goma benga bakoyebisa bino ke na minute oyo mboka wana ezade na contrôle ya rebelle. Pourquoi to lobi bongo? C'est parce que ozomona que depuis bakota samedi baboma batu massacre 3000 personnes o salami pe ba soigner ba balabala ba sala lokola ba sala salongo ko ba sala chose bizarre Kabila Batuto soit traité na azatu Rwandais. Mais si on peut faire la comparaison entre 18 et Kabila na Mboula au président Fatia Sali, on peut dire que côté président Fatima erreur est trop. On pourrait parler des erreurs, mais pas beaucoup des erreurs. Il y a des laissés aller. Parce que Mokonzi Akeko Fukamela, Pene Pene ya Gagame. Ok, c'est pas ça. Nous sommes une nation où ils ont luka batu mususute, ils ont luka bisomoko na imoko Mokonzi Mboka peuple azana sima Mokonzi Mboka. Mokonzi Mboka atelema ala la supongite tokinde pour makambo esila. Ça fait 30 ans. Tout ça toujours agressé. Mais agression ni aussi le lobazo comptait plus de 8 millions de morts au Bakoufi. Merci beaucoup à tous les abonnés de Tous officiels pour la fidélité que vous accordez à notre chaîne. Nous sommes ici à Palanca avec un confrère, Mignon, avec qui on va parler concernant la situation à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, on a vu à travers les réseaux sociaux comment est-ce que l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa ainsi que l'M23 ont tenu leur premier meeting aujourd'hui au sein de l'unité à Goma. Mon frère Mignon, Ouattara. À Botard, mon confrère Toms. Bonne santé. T'es santé malam comment? Tout à l'heure là, tout le monde M23 le stade de l'unité à Goma bâtonnier meeting. Donc on peut confirmer que la ville de Goma appartient bel et bien aux rebelles du M23 et l'alliance du fleuve Congo de Nang. Merci beaucoup mon frère, vraiment c'est choquant. Et c'est ça la passe mingi on a vraiment Goma, le Londongi ba Yambi Bongo Colonel Nanga, et nous avons des frères au Bazo Fandakuna Bamsu Balubi ba imposa ki bango pour ba kinde kozala na meeting wana. Ils étaient vraiment imposés. Père au monde a bongo sko na zo mitu na ba question. Pendant ce temps-là, ba FRDC na biso baza wapi ligne de front comme si on a Bukavu parce que projet na bongo zali faut ba komati Bukavu bazo na Ituri. So na zo mitu na Butu pe moi. Pourquoi pas le deux chambres na biso baki ko déclarer guerre té? Pourquoi pas présent na ba lié na ye na ba charco ba ya unité nationale ya Union africaine? Pourquoi pas te ya ko sensibiliser parce que toyoka ki Angola atindaki ba soldats sud-africains ba kendeki, mais pourquoi pas ti toujours comprendre que lelo oyo Goma ezala tomber. Zoko zongela biso ba question ebele zo sala vraiment passi étant que patriote mon mboka nazoko ka ba somo wana te. Parce que nous savons tous que c'est la rébellion. Rebelle Tangayaka, Ayaka ko détruire, Aloga Mungundo Samunguna Satan, Ayaka ko imposer, ko violer, ko Samaramabe. Bandeko, imposer, Bamba Kende na Goma. Alors l'autre Zoloba, tout le monde a na télévision, la chaîne de la télévision de Congo, tout le monde a tebele bazoleka wana entre autres Bazakari Baba, il faut citer leur nom, ba die donner un bazoleka, ba osanet, n'était so bazo flatter mon compte pendant que kuna ba kufokolo bani par rapport na. Par rapport à la falsifier information, l'information est vraie et réelle. Bato bazana bandeko bana Goma benga bakoyebisa bino ke na minute oyo mboka wana ezade na contrôle ya rebelle. Pourquoi to lobi bongo? C'est parce que ozomona que depuis bakota samedi baboma batu massacre 3000 personnes o salami pe ba soigner ba balabala ba sala lokola ba sala salongo ko ba sala salongo te. Alors nos confrères ou nos doyens, nos aînés au bazana presse, pourquoi bazo falsifier information? Faut dire la vérité parce que population a dans le droit ya ko zala informer. Alors notre devoir étant que bapandi sango, notre devoir c'est pour qu'on passe information vraie et non que ça l'information mo ko falsifier information pour ko pokola mafuta to pour mo konzamboka linga bino to mo konzamboka bo sala musala non.
vraiment musala sala mabongote. Nous avons des sources aux européennes d'information, la télévision internationale, les olaxa. Net lelo na discours ya lelo. Nous avons vu TV5 a diffusé information na, Tomoni France 24 a diffusé information na, et nous avons des frères amis Otto Bengi kuna lui, effectivement, il a tenu discours. Parce que comme on a biloko ya bongo, ils ont ça la passe ba vient na biso ba doyen na biso ya presse, botika ko sala o ba benga ngo que les renards pour nous flatter fromage aux ana monoko ya corbeau. Donc balinga ba sala comme lingisa ko kinjodi c'est pas mon konti et ça vraiment malamuté. Si tu étais l'un des conseillers du chef de l'État, na moment où na sagesse na intelligence par rapport au nyos les Ghana Est. Par rapport ni soso les Ghana Est. Pena mokonzi ya mboka eliboso zana no kokanga assemblée quelles que soient les deux chambres wana il fallait kangama. Pourquoi te le bon parce que depuis tu bande ko déclarer état de guerre toujours manifester malgré to bi que communauté internationale bazana bango na sima Rwanda parce que baboko pesa Rwanda ba sanction babona bango kokanga Rwanda mais biso moko na ba ali na biso ba charte ya Union africaine elobanini ceux qui bazo bonisa pays moko to rappelle sous na SADC mais président azaki mutu moko oyo akoki ko senga aide militaire na ba pays ne surtout oyo bazana ye balié pour na kosilisa guerre oyo donc mokonzi azali censé ya koboya premièrement négociation parce que toujours ka président assemblée azotinda président na nzela ba négociation alors que ça malamu te parce que surtout que na négociation ya likola mokonzi ake ko fuka mela pene ya gagame alors que c'est pas ça nous sommes une nation oyo zo luka batu mususu te ezo luka kaka biso moko na ye moko mokonzi mboka peuple azana sima mokonzi mboka atelema ala la soupongite tokinde pour makambo esila ça fait 30 ans tout ça toujours agressé mais agression ni aussi le loba zo compter plus de 8 millions de morts au bakufi bana belé batikala ba orphelin ba maman violée ba fille violée c'est que toujours kinde wapi tala likambo de mokonzi mboka atelema asala ozali ye a déclaré la guerre tango stanga ba union africaine otanga ba SADC bablo ko otanga toi tu crois que batouana baza ba marionnette devant pour communauté internationale au bazar et tout monde serait à reconnaître et soutenir Rwanda. Alors quand vous parlez de marionnettes na zongi pena bien nazotala ke lelo otozo senga indépendance spirituelle il y a peuple africain tozo senga indépendance économique il y a peuple africain tozo senga indépendance politique il y a peuple africain lelo tozo mona ba pays loko ba Burkina Faso ba pays loko ba Mali ba pays loko ba Niger lelo baza sous indépendant na occidentaux lelo tala loko la Burkina Faso ba sali camion voiture électrique avec félicitations à président Traoré pourquoi pas te biso pe na RDC tout salon mais comme nous sommes dans l'indépendance spirituelle économique politique tu peux évoluer ndengini tu peux évoluer alors to senga biso mono to la courage pour bande comme ça ko soutenir biso mono to la courage lelo bilenge bele bani ko kindi ko komama na kati ya armée pona nini balingi mboka na bango to kozala toujours te na esclavagisme 18 ans l'équipe biso bo umbu parce que ni to kabolaki président zalaki na pendant 18 ans akina ko négocier ba négociation nyos ba sala isimbate ba dialogue tout ba sala na rebelle isimbate rebelle azo compter 60% pour biso te na 40% to diriger ni to sala ni. Mais quand toi tu parles de l'indépendance spirituelle, il faut faire allusion à quoi? Parce que tout la religion effectivement, il faut que la religion soit. Pourquoi? Premièrement, tu as la prière pour la nation. Tu as pour la mboka. Tu as la prière pour la mboka. Tu as la fanda kimiati. Wana vraiment tous kangama déjà toujours dépendre toujours de la spiritualité. Quand tu es dans un cas où Burkina Faso na baza ba musulman ba ya na religion mindele ba ila bango mais ils sont conscients. Premièrement, ils sont conscients, mais ce qu'on a dit, ils sont des pays musulmans. Mais, c'est la boko na bango, bazongi penal makamuna bango boko pour lelo umona ki ba telemingile biso sko lelo zo mangomba ebele zo mutazo ki nokosambela banda tongo ti pourquoi kuna église o atie bafla munene wana voisin atie bafla munene tani ni peuple ozo conscience ai ba kolandela makamamboka ne soki tani so passer azo ba ko senga azo ba ko yiba mbongo oza na poche ya mundimi na po asombela elo pango asombele mutuka mais na mutuka wana mkolo mote mundimi ko matala mutuka wana ozo mona ki zana na esclavagisme spirituel. Alors, pour tous les gens, tous les gens, Fumu Kimbangu, après ça, pendant l'époque coloniale, Obi Belge n'enga nyonga kaye, Obi Belge n'enga kanga mais le tout ça une époque coloniale, le tout comme une époque sous le monde de folie. Pourquoi pas tout ça la vutuka na oitali bongo incertain na biso, ko sambela kibo koko na biso, pour ba koko ba liu, pour ko pesa biso be pouvoir le loper Rwanda vous allez tomber. Beaucoup reposent le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Yazan, Aza, comment dirais-je,
Azan autorité T, a laissé aller, à l'Orota Batu, pour que l'Orota s'est trop dit, il faut retirer ma parole, à Zoa Batune Bazari, poto, bien qu'ils ne sont pas compétents, personne va poster clé, et ça peut parler Babylone, ça là-bas. Le lot détournement, na 18 ans détournement, ils ont moins à l'aise, ils ont moins à bon. Mais le lot détournement est commis vraiment monnaie courante. Tala bateau, ba pesa projet ba ça la arena Kinshasa, ba liambo ba kenda na bango chantier tikala kaka bongo. Donc zo mona ngemo konza mboka sentir na ye, to ba massa na yo ba zara na bango na poto, ba zana compétence vraiment toujours le bango politiquement parce qu'ils étaient pas préparés. Moi la main a eu pouvoir, moi la main il a poste kuna na sport. Moi la main il a poste côté kuna ministère ya santé. Il a do ba zuna bango ba poste kaka boy. Tala président allait entourer plus de 80 ou 90 conseillers. Bazou Salanine, conseil ni ba sa président. Il n'y a rien. Ba sa président le remonter. De côté on a président, il fallait bien attala non bien. Nous avons des amis qui ont fait des doctorats en sciences politiques. Ba moi c'est belé ba ça na campus wana na sciences politiques. Na Lubumbashi ba ça na sciences politiques. Mais bazou salate na mutu asali 20 à 30 ans na poto, aller hamburger, ce que tant aux zong ça na mboka au salani. Il va détourner, il va piller. Mais chose bizarre, Kabila Batuto soit traité na azatu Rwandais. Mais si on peut faire la comparaison entre 18 et Kabila, na Mboula au président Fatia Sali, on peut dire que côté président Fatima moi erreur trop. On pourrait parler des erreurs, mais pas beaucoup des erreurs. Il y a des laisser aller. Hier, nous sommes ici à Palanca, chez Florence Makoso. Nous avons un roi. Il y a Bema Koro, Batutu Baïbi. Et c'est quand nous avons massoué chez Florence Makoso. Aux Zawana, Makoso, Zaliwana, Bantabezawana, au moins la petite serre route, Yazawana. La moni papi de monte qu'il y a Bavanduana. Au Tsugo, tout à l'heure, là, Bamon, 100 jours, Balia. Bamon, Barren, il a dit à laisser aller. Et penser que politique et Zagi, on est moi, club d'amis, les choses sérieuses ont commencé. Mais en réalité, sur le terrain, tel peuple congolais qui souffre. Zouana nous makambo ya mbongo kaka. Les dollars za sablete. Bola li bolamugi tobo. Bozongi bolamugi bo. Oh non, na décembre ba kitaki mbongo po ba toi fêter bien. Mais asibitima après décembre, mbongo zongi dans likolo à l'hôtel. Tel niveau, place bazula mbongo mboka. Dollars za combien? Les lo ba komi na mboka dollars komi combien? Donc comment dirais-je? Bato ba fandi mingi na poto bazaki na maturité politique. Donc ils étaient là comme des amis. Ah, massa du pouvoir, ah massa luki la placico, tchangata koto. Et alors, il y a ce qui est encore défaut, nos députés bazanga mawa. Babando soit 18 000, Bamatissil bango 20 000, Bamoni 20 000, Bamatissil bango 33 000. Comme 33 000. Na minute wa 33 000. Au soda wa 80. Boy écoute balongo la bango ne fixe que 100 $ na salaire na bango pour renforcer ba soda. Boy balongo la bango ne fixe que 100 $ pour renforcer ba maître ba professeur wa zo pesa ba na cours. Donc zomuna nos autorités sont vraiment bato to benga bango ke bazali batu oyo bazali soifé de pouvoir, soifé d'argent et batala souci à peuple été. Peuple oyo votaka bango ba yiba katina na été. C'est pour cela zomuna ke lelo oyo peuple sera tomboki, peuple bimina nzela, to tika peuple bimana nzela. Donc selon yo, en tant qu'analyste na vision zanango, nous sommes na Corneille Nanga na M23, est-ce que ba peut atteindre Kinshasa? Mais avec leur stratégie, parce que moi Ndengeza-Boy, Brazzaville aza pona Rwanda. Dernièrement, ça sous a pesé hectare mabélé pour ba Rwandais ba osala bilanga. Est-ce qu'on dit na ba Rwandais ba osala bilanga? Non, ils ont une stratégie mo ba ko ko pa côté la Congo central na ndenga makolo. Il y a des gens qui déjà infiltrés déjà dans le Congo central. Pour le lot, dernièrement na bichingobila ba mercenaires na ba armes automatiques ba outi na Braza ba okatsa na ngambo Kinshasa. Donc comment on a ba stratégie notre président a le devoir ya côté les mangale ba liloba mo président lobaka ce qui sasi moko outi Rwanda ko ina Goma. En tout cas faut zongisa. Ce que le lot ba masasi na ba bombe koye tozo zongisa te. Au niveau et le coin. Donc au monde le Cameroun tout ça là notre président a sur le Cameroun la pongité a peu sur le Cameroun que mutumobe to animbate faut asala ce que papa bazoko boma bana na kati ndaku papa bana bakufa déjà nzala ce que le kana nzala ce que bana bakomi ko boma bango papa fatelema faut atelema vraiment parce que ça le Cameroun mabélé son obliga mabélé parce que population à lembi nzala population à lembi pas si population à lembi souffrance mais population sous baba ndoko bomaï ata umoko vraiment. Quand tu as vu Nanga aujourd'hui, parce que ça la meeting, ça de l'unité na Goma, ça la gueule. Nanga c'est un très liboso. Nanga en 2018 à la qui mokonzi ya seni. Pam élection salami
nanga abimiseli biso président Fachi ono yem zali président Eli. Alors bango moko la conscience na bango que c'était Martin Fayulu mutabimaka. OK, Martin Fayulu na vitesse zaki nango na vision zaki nango. Mais le bâtiment sous après qu'on a pouvoir Martin Fayulu inani balinga bak simbama. Balinga ba kangama. Balinga ba zokuta tante kuto ba ke ko fanda ona ba ferme na bango na bandako na bango. Non, je ne pense pas. Mais comme pouvoir moko zaki négocier, comme yaki pouvoir moko boye falsifier. Donc, bananga ba yebi ke pouvoir ba pesa ki ya mutu na bango pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, tamso nga ba sala manœuvre ya ko bomae, tamso nga ba sala manœuvre ko longola e pour ti ba pesa ki président Fachi pouvoir assemblée ya bango, primature ya bango, sénat ya bango. Mais président Fachi n'a pas courage nae abundi ti ya dissoudre assemblée on ti ba changer président assemblée ti OK, il fallait continuer ko travailler na ba collaborateur na lokola azana prison na été soki d'abord Jean-Marc Kabound. Oui. Élément, c'était un élément, il fallait pas être en prison. Il fallait que tu aies 100 jours dans la prison. Mais le roi, 100 jours, tu as eu cop. Il a eu cop, moi la maille, tika bima na boro na bosala ki tika bakora na Genève yaka koto masole zabou. Ah moi la maille a eu pouvoir, mais après si moi la maille bon ça va yo gérer 100 jours. Bon à 100 jours kenda wapi. Ba maison préfabriquée kenda wapi. Non, ba moi la maille ba simbisi à côté prison luxe. Mouta na prison mais moi c'est na hôtel na prison. Moi c'est hôtel na prison mais moi c'est bimina zemi. Tu comprends non eloko wana. Ni nelega na kati wana. Hein? Moi c'est hôtel mobile na prison mais moi si à hôtel mobile na prison abimina zemi. C'est que balia kambuma la na prison, c'est que prison mo mascara. De moi la ma yo pe mana nkuna na bimi to sala. Ko bimane na prison après ma mikolo yo la bimi le président assemblée. Tozo kende wapi? On a avenir à Congo et aux hommes la minute à venir à Congo comme sombre. Pourquoi comme sombre? Parce que nos dirigeants balinga la bonne population. Nos dirigeants balinga la population. Moutouloko la colonel Nanga c'est très tout à fait très vraiment. Moi ni le réseau ça là, yépe ba robomé ka la mingité. Dans la minute la pion bazo utiliser na nuye ya beta. Moi ni to beta radamit. Tune ba tuner na ba tuner après temps ba koliai. Aïbité que non musée père kana banka bonga peu balu. Mais likambo ba corps au musée assigné yango lelo le soit problème. Tout ce qui est déjà na nanga banga ba osala wana zo ibate que non musée père kana batu wana balu. Mais makila na bango ba traidor. Un jour le lote lobité nanga ba kolia pa batu wana o ya pe sa confiance o azo pe sa corps et âme esprit o azo sala na kala biso ke bangonde yepe ba kolia. Quelqu'un m'a dit, président Fachi, il faut qu'il vers la Russie pour le Congo ici là. Parce que moi, je suis convaincu que soit quelqu'un ici là, parce qu'on a vu dans l'Afrique de l'Ouest, on attend aux Zolo, Burkina Faso, jeune Ibrahim Traoré, Okena Assimi Goïta na Mali na président Niger, bango tant bakei kuna, bakobi na Russie. En plus, dans Centrafrique, et je suis convaincu que ce président qui est en Russie, a signé un accord militaire pour sécuriser SRD. Au monde présent, il a fait des voyages diplomatiques et belés. Parmi ces voyages, il a besoin de porter fruits, mais le oyo, tout le monde informe que voyage en et botimbumate. Alors pendant qu'il est vers Russie, Poutine azanaye. Pour Poutine, premièrement na Union européenne. Autant de mais il est là. Ce qu'il est là qui a signé l'accord wana. Na biso tata mir moko ko sala mawana. Oiko kabola biso frontière entre Rwanda na biso RDC puis mibale armement autre ko manango na bandi ba kopesa kaka 5 avions de chasse tala ba rebelle ba bomba na ngomba na ba roba na ngomba ba ko poutrer bango la minute puis à la seconde de la minute président Fachi faut asala effort ministre affaires étrangères na biso akuta na ministre affaires étrangères à Russie ba solo là ba bon ça accord moko diplomatique oiko sala bongo ezana armement ezana diplomatie ezana culture ezana économie donc neso ezala bongo. Quelqu'un m'a laissé attendre que Bissoto le Lakaga, surtout dans le régime où il y a le président Tshisekedi. Oh Batuti, Batuti na bazar en Angola, Batuti na bazar en Congo Brazza. Tellement qu'ils sont organisés au monde à Babuzo Banabangote. On va profiter. On va pas organiser. Je ne sais pas ce que vous voulez par rapport. Les organisation est solo mais il y a mis balé dans l'organisation. Nous le Congolais to linganarate. Il y a les bosso ennemi à Congolais ça quand on est Congolais. Ceux qui ne déconnent tout à la guissier 100 000 bomelanga inde ko fils. A retraité mbalamoko ya 100 000 pour de fils à kufa sala boy donc lelo oyoko premièrement ko sala biso congolais tout ça non na bolingo
les autorités bolinga na population 100 000 to 30 000 obozwaka pourquoi pas te bokanisaki na population pe asa noté biso ba député to lingi salaire na biso ekita nango na 10 000 pour 20 000 etika likolo ekende na régime côté ya santé ekende côté armement ekende côté enseignement ekozala malamu mais comme ils sont vraiment au tobenga ndaki ba lokoso ya mbongo bakolinga ke lokona te donc ozo sala passe pas nous les Congolais ezali kozanga na bolingo kozanga vraiment bolingo yango sala biso ke ba pays oza organisé ba betaka biso de tozo bima lokola mwana moko muke mwana moko 12 ans azobeta mukolo moko ya 27 ans azobeta pe mukolo pa zolela yango zo mona pe poto so organiser ba tu pe ba koya ko tia biso pour na organisation na biso soki to lakisi bolingo wana pe ko sala ke ebota mbuma mais soki tozo yinana soki tozo zanga bolingo trahison zo salama pe yango na pe tozo longa pété. Merci beaucoup mon confrère Mignon TV et à Jirapé Chenae na que toi na maestro Vicky toi na maestro fils bon ba tika na raté ba la Vicky fils na merveille ouais malgré mais bango ba panza na raté ba je dis tout ça bon chez Florence Makoso awa donc ba biso ngo lia pinda ba taba wana bien toi na mutu na mo diable donc prière na sala ki papier de monde qui les ko kisama po so karangi et kende bien donc tous s'abonner massivement na tout ça na nisiko moi message particulier na ba peuple congolais oh ça tous aller à travers les bons po passe tout ça biso mingi ko mona bandeko na biki oloko lobaki na les bandeli donc baza ko imposer bango c'est ça la rébellion bo ça bango ko bazo violer et moi message particulier ba congolais à travers le monde et puis naba politicien. Premièrement pour nous le peuple partout nous sommes Congolais to yeba kolingana to yeba vraiment kolingana et kozala malamu mingi to manifester bolingo moko vrai amour propre o été yama o ekomama na kati ya mokanda ya Biblia que aimez-vous les uns les autres et kozala malamu mingi place Congolais akoyeba kolingana ndeko na ye Congolais place makamni soko kende partout ozali to manifester amour on a komaki awa na papier na zanango ezali kambo ya mabele mboka ekomi wapi ezoko kende wapi Congo notre cher parti notre cher pays tout l'accès que nous sommes des patriotes to lingamboka na biso et to zala na bolingo biso na biso pe to kangana to zala inibo moko to kolonga munguna. Alors pour nos politiciens nos leaders politiciens pardon na sengi na bino bolinga population wa votaka bino bolinga population oyo asala bino ke bozala ba autorité o asala bino ke bozala liboso po yalanda bino na sima mais ceux qui bino bozo talaka ba intérêt personnel na bino bo vimisa ba pochi bo sala ba compte bo somba bandako par-ci par là bana na bino va vivre mieux par rapport à peuple oyo azoko souffrir azolela un jour. Merci beaucoup Nabi que ma bango bo raté merci à maître Viking pour toi Mikolo moi mbote c'est un bo raté na pesa mbote mbote mingi kana bandeko moto salaki na bango na moni bongo ndombele na moni pe bongo susu Gelor Kinzonzi vraiment pointe bongo star moka na pesi bino mbote Hervé Mavudia ya yo angona pe Maludi na Luanda wana grand prêtre mère mutasala mama kusatoli pe na bosente bongo mama JDT masolone skitoko en tout cas o yanga ba mbote angona JDT motema munene yambaka depuis bakuka kuna ka mususu na babutu Vicky JDT ya la mabadi intangilité c'est gazali vraiment merci na babonné na biso sur tout ça l'officiel merci encore une fois na col espace Florence Makoso et alors kimia bon na pendant kana wa ya bibema ki yazana petite sœur na biso routi na moni mo na mai na ngati ka foloté papi de montikil diable asala ba démonstration biso to yebi babi mutambonga ka la raté donc mbongo so ezala makila mbongo ezaka donc tout prochainement dans la vidéo mususu bo s'abonner massivement check